tozana mituna na poko na lelo issu d'une conversation qui a eu lieu il y a quelques jours. Il n'était pas là. mitunango euti na masolo to sololaki Dans ce sens, na lulenga wana pourquoi Dieu n'agit-il pas davantage? pona ni nzambe akosala lisusu musala koleka te. C'est une question qui nous préoccupe tous. ezali mutuna tokamatani nango mutuna moto na lulenge na ye Qui prennent au sérieux de suivre le Seigneur, qui prennent au sérieux mutu moko te na bonkonde nyonso tu akokolinga ete alanda nkolo na liloba nyonso to eteyami qui ne passe pas un examen de conscience. Et je crois que cela vaut pour nous tous. wana na banzi te biso banso C'est-à-dire tozana likambo tu moko te azozwa conscience na likambo ya nzambe te. réponse humaine babiyani nyonso tu une na bomutu ekoki kozala koeskive kozobela ntina likambo te. pourrait. Nous ne sommes que des êtres biso tozaka tendance à bikelami dire que Dieu garde simplement l'histoire, les choses de l'histoire du salut, simplement jusqu'à la fin et qu'il mènera son œuvre toyebi te nzambe abombaka makambo nene na lobiko tikino na suka akosilisa mosala na ye. avons le droit zuka nde na nzambe toza na ndingisa ya kozela de compter mpe sur le totanga fait que toutes les promesses C'était telles qu'elles sont écrites bilaka nyonso ndenge ekomami na seront biblia accomplies dans les promesses. ekokokisama nyonso to na kati ya bandimi. Pas nécessaire d'attendre cela. eza na mosuya mosusu te motu ete ya kozelaka Salut, wana etali lobiko kobika na nzoto la délivrance, tout ce qui s'est passé à Golgotha, kokangolama ce qui y a été payé, nyonso tu esalemi na golgota nyonso tu efutami obtenu et mis à nyonso tu disposition. ezwamaki Pas besoin mpe d'attendre batia yango mpo na biso toza na ntina te ya kozela à yango disposition. eza na biso Cela a été à la disposition wana de tous ezalaki ceux qui sont na devenus baoyo nyonso tu toute la période bakomi bandimi temps du salut na et ntango cela nyonso à notre to disposition ya pour lobiko quelqu'un veut être sauvé. soki moto alingi kobikisama Certainement pas lui dire attends toki koyebisa ete ke zela que Dieu fasse quelque chose. nzambe asala eloko te Non, Te. la plus grande chose que makambo Dieu ya monene est faite, oyo nzambe asali elle a déjà été accomplie. esi esalamaki deja na golgota ekokisamaki C'est accompli à Golgotha. ekokisami na golgota Que Dieu a fait la plus grande chose kuna nde nzambe asali makambo minene faire oyo akoki kosala. C'est vrai ou est jamais accompli, Oh. a été accompli. oyo nano asala te kasi asala yango Solution, lobiko ezali mpo na bato banso la possibilité d'être sauvé. lolenge ya kobikisama ezali lolenge ya kobika na nzoto mpe ezali. En ce qui concerne cela, car cette question est souvent posée. na oyo etali bongo moto nene etunanamaka Cette kaka question est aussi à la disposition de nous tous. yango mpe eza mpo na biso Nous devons banso prêcher le même évangile que Pierre esengeli et Paul. toteya sango malamu moko oyo petelo na polo bateyaka. Et c'était dans la première prédication, répentez-vous et que chacun ezalaki na lite na yambo se fasse baptiser au nom bolela mabe na bino pour la rémission de ses bongo péchés et vous recevrez le bozwa don du libatisi Saint-Esprit, car la promesse est pour vous. na kati ya mai pamba te elaka eza mpo na bino mpo bana baoyo baza mosika oyo nzambe ekolo ya kobianga bango. Si nous avons été appelés, soki biso tobiangamaki bongo elaka eza mpo na biso pour nous approcher de Dieu dans tozwa la prière, courage topusana pembeni na nzambe na malombo na kondima dans la confiance, na kotiaka elike l'attente, mpe na kozelaka déjà mis à notre disposition, kese oyo asili kotia yango mpo na biso oyo tozosenga ye qu'il veut seulement nous préparer dans la mpe prière, alingi abongisa biso que nous puissions na malombo na biso dans la position mpo te tokota où nous pourrons na bozwi recevoir. oyo esengeli tozwa. Certainement, et les uns pour les autres, je le dis maintenant, nalobi yango personnellement, car ngai moko mpo na baninga mosusu mpe ndeko Alfred Brod oyo afandi wana récemment demandé tout à fait atunaki ngai
Tout à fait, je crois que je peux le dire ici, frère. Alfred. S'il m'appelait par mon prénom ou mon nom de famille, je ne le sais plus maintenant. Il m'a demandé spontanément. Est-ce que tu pries aussi pour moi? Et je dois vous dire que embarrassé à ce moment-là. Pour tout le monde. Pour quelqu'un de manière pona bato bansu kasi na bondelaka pona mutu boy songolo te. Vous voyez ce que je veux dire? J'y ai réfléchi. C'était une question à laquelle je ne pouvais pas échapper. Alfred, que depuis ce jour-là, cela a été une telle leçon. Alfred, uta mkolongo wane komaki leçon pona ngai. Et celui des autres. Natanga kombo na yo, pe na komba ba mususu de Dieu. Liboso na ngwende na nzambe. Je pensais que tu n'étais pas dans le besoin. Na banzaki ki ozaki na posa na ngote. Mais awa na sosoli. Si on nous pose cette question. Soki batuni biso mutuno wana. Vous le dites. Na ko yebisa bino. Me la posait ou si on te la posait, je ne saurais pas. Soki batuni ngai yango, ou bien soki batuni yo yango. Na yebi ko pesa eyano. Na bato banso te. Si nous ne connaissons pas les détresses de soki toyebi mawana muninga te, qu'elle soit. Ata ezali ulenga ndini. Je me souviens de vous dans mes prières. Nako banza kabino. Vos noms. Na malombo na bino na kutanga ka bakombo na bino. Non figurait sur sa liste. Je ne sais pas si je peux le dire ici. Na habité soki kombo na ezaki na liste na bato na zaki kutanga. Cher ne m'en voudra pas. Kasi boyi na ngai te. Ndeko Frank. J'ai fait une liste. Na sali liste. Tous les noms que Dieu a mis. Kombo. Nyoso nzambe atina motema na ngai. Na komi ba liste wana ba kombo na bango. On a déjà 230. Na sile kozala nango na 230 kombo ya bato esengeli na lomba pona bango. Et yo oza en tête ya liste na ngai. Vous savez, nous sommes entourés de personnes si aimantes. Toyebi ke tozingami na bato moko ya bolingo. A touché a parlé à mon cœur. Donc esimaki motema na ngai. On ressent que les gens sont engagés. Toyoki ke bato baza engagé na likambo na nzambe, baza na kati na likambo yango. Indifférent. Bamususu baza indifférent. Ou quelqu'un nous devient indifférent, nous perdons notre affection et notre amour. Tozomona tokomi ba indifférent, tokomi ko bongisa bolingo na biso. À notre premier amour. Esengeli tozongela na bolingo na biso ya yambo. Tobondela pona baninga pe ba mususu. Pona nzoto mobimba Kristo. Nous avons deux possibilités. Tozana makoki. Pour juger une réunion ou ceux qui y servent. Tozana makoki ya kujuger beaucoup tani ou bien na bato bazo te ya liloba na nzambe. Une fois et dire oui, ce serait bien eza malamu kusambisa que les frères aient davantage de Dieu. Bato nyonso baza ya nzambe. Pouvoir donner davantage. Denge toko pesa. C'est biano. Vrai. Eza Il bon. ne faut pas en rester là. Kasi kusukela wana te. Nous voulons Soki tolingi. Dieu fasse plus. Zambe asala. Le jugement terrestre d'une situation ne suffit pas. Ya mukile Nous prions alors ezala sukate esengeli to belela nkolo. Nous chantons assez souvent Toyembaka mingi mingi. Du Sauveur. Bingi mingi nkolo mubikisi. Esengeli to bondela. Profondément. Pe na mozindo kolo. Revers tes serviteurs. Salsa basali na yo. Comme tu as revêtu les premiers témoins. Ndenge olatisaki ba zeneneke na yambo. À la fin, tel que les frères komisa bango au commencement. Na suka ndenge bandeko bazalaka na ebandeli. Suis-je bien fait comprendre? Nayebi ke boyoki ngai. Esengeli ezala na mutuya tango eklesia mobimba ekobanda komema mukumba na baninga na bango nyonso to na mitema boyo ekokoma mawa pona biso banso
invoqueront Dieu bakobelela nzambe ensemble. elongo C'est seulement à ce moment-là qu'il nous exaucera. na moma wana gonga wana nde nzambe akoyokela biso. Dieu nous a préservés de certaines choses. Nzambe abateli biso na makambo mosusu. Ce n'est pas une raison pour Eza raison te les autres, mpona mais il nous kobwakisa a bamosusu. préservés de faire de la proclamation un spectacle. Kasi nzambe abeteli biso mpona koloba makambo oyo ezala kola spectacle te mpo bato bamona te. Pour ensuite être quelqu'un. Donc mpo nsima na tozala lokola bato moko boyeboye te. De croire bibliquement. Esengeli kondima ndenge biblia elobi Si je suis le moindre des apôtres, soki nazali oyo asuka na bantoma signes et prodiges kasi bikamwiseli accomplis ekokisamaki à niveau. na kati na bino. 1 Corinthiens 15, verset 9. 1 Corinthiens 15 verset 9. Du mandat divin était là. Ndakisa Je le dis au verset ya mbela na bule eza wana nalobi yango polele lors de mon appel. ntango babiangaki ngai na nkolo. Et parfois, cela me semble être un petit obstacle. ntango Parce que mosusu je pense justement, mpo na comme ngai Marie dit, oyo eza lokola ce sujet. lokola likambo mo boye ya moke kasi J'ai été mandaté de natindamaki proclamer la parole. mpona kotatula liloba. C'est l'ordre que j'ai reçu. eza motindo ngai nazwi Tout mon sérieux. nasalela yango na bonkonde nyonso. Hier au téléphone. nalobaki yango lobi na telefone Avant-hier. ntango mosusu avant-hier ou bien hier. Nous sommes en accord Awa. avec Dieu, avec notre vie. soki toyokani na Nous sommes nzambe en accord avec la parole. ndenge de Dieu toza mpe na dans la bomboko proclamation. na liloba na nzambe. Si les deux correspondent soki parfaitement. bomoi na yo na oyo wana ekokani En ce qui concerne la proclamation, mpona oyo etali je l'ai botatoli dit liloba na et je nzambe répète, mpe nazozongela yango en raison de l'appel direct, mpona mbenga m'a mbela permis. oyo nzambe apesi Il ngai doit que ce soit kete nzambe apesi ngai nzela corrigé. nete nasembola. Ne peut pas se corriger. nzambe akoki kose korige te ye nde moto akorijaka ye nde moto asembolaka. Cela était vrai, cela est vrai. wana eza Et solo cela sera toujours vrai. ekozala bobele solo. Nous avons le même esprit. soki toza molimo Les moko prophètes ya musakoli et les apôtres, ya bantoma le même esprit de Dieu. molimo moko ya nzambe Alors nous voyons ce qu'ils ont vu. tomoni oyo bango bamonaki toyoki oyo bango bayokaki Comme ils ont tososoli ndenge mpe bazali kososola en être autrement. ekozala ndenge mosusu te. Révèle molimo les moko mêmes choses. ekotalisa makambo moko wana. Et lorsque nous arrivons même au message Ata. de la fin des ntango temps, tokokoma na sango na ntango ya suka également nzambe mpe apesi biso ngolu na ye discerner ya kososola où est-ce que l'homme de Dieu wapi mutu na nzambe allait en tant alobi lokola mutu lokola mutei où il wapi s'agit de l'insigne wapi alobi lokola eloba nkolo nécessaire wana eza na mutuya de distinguer cela. Il ya soit dans kososola l'introduction nyonso du wana sceau, soit dans le premier sceau, ezala na ekango ya yambo oyo ya mibale oyo ya misato 1963. oyo eteyami na mars 1963. Lu des commentaires. nani atangi makambo Qui balobaki aurait commis une grave erreur nani asali si libunga le munene Seigneur ne lui avait pas révélé alingaki kosala libunga munene soki nkolo afungolelaki ye te mpo na oyo etali ekangelo na yambo. des livres. ye moko atangaki bamikanda Des choses ici et là. batangi epai na bipai Lui-même. ye moko ndeko Branham Que ces choses reprises, et je pense ici en particulier na banzi à ce beau calcul, na makanisi malamu 1954 ans. na Je 1954 peux vous les lire dans Na mon kotangele bureau, dans bino. le livre du docteur Larkin. na mokanda ya Dr Larkin Je peux vous le lire exactement dans le même livre. La division des âges de l'Église. mokaboni na bileko na eklesia ndenge toza na yango na Sur les âges de l'Église. toza nango na age de l'église. Copier directement ndeko Branham akopiaki kuna telles qu'elles ont été écrites dans ce livre. ndenge bakomaki yango na mokanda wana. À la seule différence
qui n'a pas fixé l'année 1900 comme début de la dernière époque de l'Église, donc atalisaki comme le fait le docteur Larkin, mbula ndenge docteur Larkin akomaki avec l'effusion du Saint-Esprit à Los Angeles. ye abandelaki yango na effusion Saint-Esprit na Los Il a Angeles. repris toutes les autres Kasi dates ndeko Branham elles avaient été fixées dans l'ouvrage alobaki na nyonso oyo bakomaki na docteur wana. au tournant du siècle et au tournant du siècle. Tout n'était pas révélation. Nyonso ezalaki révélation Quelque te, chose d'autre azwaki makambo mosusu était révélation. ezalaki révélation mosusu ezalaki révélation te, Et que tout cela, c'est très difficile à comprendre. ezali mpasi mpona kososola. Calcul avec les 1954 bakalkile nyonso 54 ans, ya 1954 ans le temps mpana bangonga d'Abraham ya peut Abraham maintenant s'appliquer kobanda ntango ya au Abraham Nouveau Testament. oyo elingi kolobela na eklezia boyokani na sika. Et puis il dit dans la prédication les 70 semaines de Daniel, les na lite oyo 70 semaines de Daniel, semaines de Daniel, au moment où il parlait, il nous reste maintenant 17 ans jusqu'à 1977-1977. ntango azolobaka etikali mbula sambo na 1977 ekozala ane ya jubile. Signifie année jubilaire. L'année jubilaire signifie l'enlèvement. Année jubilaire ini koloba konetwama Toutes des déclarations graves. maloba nyonso to wana Les ennemis ya de la foi pasi du Christ, monguna du message, monguna ya sango du doigt, ati biloko wana vous voyez, il a dit ceci, alobi il a dit tala cela. alobaki boye alobaki boye alobaki boye soka nde bongo te Il a ajouté, abakisi si un prophète dit quelque chose, soki cela ne mosakoli se réalise pas, alobi eloko c'est yango ekokisami te aseseka aza mosakoli alukuta la façon de penser des gens. lolenge na bato Et à la akokanisa fin, ils tombent dans leur propre bongo piège. bakweye na motambo na bango moko. Ce dont tu juges les autres, tu te condamnes. ntango yo ozosambisa baninga mosusu yo moko ozomikweyisa yo moko. Je ne sais pas du tout comment j'en arrive à ces conclusions. nayebi ndenge nini nazokóma na kolobela bongo te. Il est important eza na de motuya savoir koyeba de distinguer kokabola où trouve la révélation, wapi emoniseli ezali quelle était reprise et où Na- le Seigneur a-t-il révélé wapi les nkolo mystères ye qui moko sont restés atalisi cachés. mabombami oyo etikala ya kobombama. Certains liront peut-être mes écrits et diront, bamosusu bakotanga makomi na ngai mais ici cela ne correspond pas avec frère Branham. Mais là, akoloba te awa ekokani na ndeko Branham te. Graves bakotanga makomi na ngai bakoloba te awa ekokani na ndeko Branham te. accusations. eza Et je dois alors répondre esengeli na yanola bango qu'un seul engagement, naza na une seule obligation, elobeli moko envers Dieu et sa parole. bobele na nzambe mpe na liloba na ye. Amen. Engagement. naza na engagement bobele moko ya liloba na nzambe na nzambe ye moko. Présomptueux. nazali moto ya lolendo te. Oui, mais la parole ne t'est pas venue. Tu n'es pas prophète. La parole baloba na ngai ke yo oza profete te liloba eyaki mpa na yo te. Par si l'on ne savait pas que Dieu a donné un appel et qu'il a bayebi te ke nzambe apesaki ngai apel apesi ngai mokumba. on écoutait les critiques, parfois même ntango mosusu nayokaka matongi bazokotongatonga ngai car ils mais ont bien sur kasi des ngai arguments nazwi nde mokumba kuta epa nzambe. car ils ont bien sûr des arguments concrets. Et puis, baza mpe na maloba na bango oyo kotelemela ngai me vous voyez, bomoni comme je l'ai dit, ndenge nauti il ne faut koloba pas se contenter de répéter. bo esengo ezali teke kozongelaka maloba lokola peroke. Comme je l'ai toujours enseigné esengeli ndenge natangisaka yango nyonso aux Écritures, na kozongela bobele na c'est la makomi réponse définitive. mpo kozwa eyanu La mpenza parole de Dieu. na kati na liloba na nzambe Si reposer. mpo te On na ne peut pema pas se reposer. soki Alors, tokoki si l'on prêche, si l'on ne peut kofandisa pas se oyo reposer tozoteya soi-même, na kati ya comment makomi les te auditeurs Ah. pourraient-ils se reposer? C'est ndenge impossible. nini motema na ngai ekoki kofanda kimia. D'être juste. esengeli nazala sembo Et cela ne doit pas vaciller. ekoki Cela doit correspondre nakoki kotepatepa te yango esengeli ekokana avec l'Ancien et le Nouveau Testament. na koyokana na kala mpe na kondima na sika. Le passage
Vraiment, même dans les sceaux, passage où Frère Branham epai ndeko Branham azoloba pendant que l'ange descend Tango. dans Apocalypse 10, ange azokita verset na 1, Apocalypse 10 le 7e messager mokangoli est sur la terre. septième messager aza na mokili Mais à quel bokanisi point c'est difficile. ndenge eza pasi Mais il a dit, alobi je yango regarde cela à côté du texte, eza bongo après lettre, ndenge akomi yango après mot. Et on peut le voir. Et je comprends pourtant de quoi il s'agit. mpe nayebi mpo na nini azoloba Cette bongo déclaration est grave. mpo na koloba bongo eza Et il sera encore. eza somo Jean affirme maintenant, le prophète l'a dit. balobi ke mosakoli alobi yango Apocalypse 10 Pendant ezokokisama na lotomo na ye et combien na de lotomo fois? ya ndeko Branham Apocalypse 10, Apocalypse 10 verset 1, verset 1 7. tina 7 Accompli. Et il a souvent dit, alobaka yango accompli Apocalypse 10, ntango verset iso 7. awa kokokisama ya Apocalypse 10 1 7 Le référent à sa personne. azotalisa na bumutu na ye Comme les 3 amis de Job, lokola baninge misato ya il yobo avait eu aussi beaucoup à se plaindre. bazwaki ebele ya komilelelela Il est déjà assis sur un tas de cendres. yo basili kofanda deja Alors, nous na allons katikati ya putulu coincer un peu plus. bazokende pende kotindika Et puis vient la na kati ya question, bapasi crois-tu ce que le prophète a dit? bituni ezoya eske ondimi mosakoli alobi Oui, qu'attendez-vous que je réponde? bolingi napesa bino eyano nini boyebisa ngai Nous sommes entre nous. toza kati na biso Ah oui. ah oui Merci frère Wallström. ndeko Wallström Tu as compris. ososoli ndeko Bien Wallström sûr, je réponds. Je crois à ce que le prophète a dit. soki nalobi nandimi mosakoli alobi Ensuite, je dois bien sûr changer de rôle nsima nabongoli et lisusu poser une autre question. mpe natuna lisusu motuna Je mosusu crois que le prophète l'a dit. nandimi ke mosakoli alobi yango Dit. La question est alors de savoir seulement si Mutuna. cela correspond. ezali boye soki wana ekokani na liloba na nzambe Je maintiens que l'Apocalypse 10 se situe à 100% dans le futur. na simbi boye Apocalypse 10 eza na futur C'est bien le verset 7. molongo ya misambo C'est un livre prophétique. eza mokanda na lisakoli Il peut toujours avoir un ou deux, voire trois. liloba na lisakoli ekoki kozala banzela mibale misato na kokisama na yango Il est donc évident que pendant le temps où le 7e messager a donné son message, le mystère de Dieu a été révélé. ezali solo ntango 7e messager apesi sango na ye libombe na bonzambe efungwamaki Ne répétait presque jamais exactement ce que dit la Bible, mais citait de mémoire et disait toujours, azalaki il est écrit koloba mingimingi oyo bible elobi te kasi azalaki koloba na ngonga ya 7e ange libombami na nzambe mabombami na nzambe ekomami bakomami libombami moko kasi mabombami ebele te na Apocalypse 17 balobi libombami na nzambe libombami na nzambe etikali bobele Yesu Kristo kati na ye bozwi nyonso to ya bwanya mpe na mayele na nzambe eza kati na ye boye banzi eke wana ekosepelisa ngai nakoba bongo toyambi liloba esengeli kozwa yango ndenge elobami ata kosalaka mpasi na miso na bato esengeli tomitalisa mpo na kotelema liboso na nzambe kasi na bato te bososola biso mabe te na motema na biso moko tosukisami ete ndeko Branham azali mosakoli munene lotomo na ye ezalaki munene koleka Moshi koleka na Eli koleka na ya Paul lotomo na ezalaki munene
direct ezalaki tel que notre Seigneur tomo l'avait lui-même. oyo ndenge moko nkolo ye mei azalaki na yango Lorsque les pensées secrètes de Sarah qui étaient derrière lui ntango azoloba étaient révélées na Sara oyo azalaki nsima na ye azoloba makanisi oyo ezala kati na Sara. tous les gens pendant le jour de sa chair, qui ils étaient, ce qu'ils étaient, etc. bato oyo ntango azalaki na nzoto Treize gens. azalaki koloba makambo oyo bato bazalaki na oyo bazalaka oyo bazalaki kosala Et ce ministère était parfait. lotomo na ezalaki parfait Il n'y avait pas eu un seul cas, pas un eloko seul moko point. te alobi Cela aurait pu être ya mabe nyonso alobaki kotalisa bato azali komona bato na emoniseli azalaki komona makanisi na bango était à 100%. nyonso to azali koloba oyo moto azalaki ezalaki na 100% solo Sur terre, un seul se lève et témoigne que ce qui a été dit sur loba la nanu personne, oyo moko ye alobaki likolo na moto likolo komona mwana mwasi ezalaki mabe te nyonso ezalaki bobele solo je serais considéré comme un faux prophète. wana alobaki boye nyonso to wana bolobela ngai soki ezali ya mabe wana bokomona ngai lokolo mosakoli ya lokuta 100%. nyonso to wana elekana kitoko Le dessein de salut de Dieu, mwango na nzambe d'entrer dans les détails, azali kokota na alors detail na certaines yango choses ici et là makambo améliorées dans la mesure où elles devraient peut-être être azalaki ordonnées kobongisa yango d'être à la bonne na place. lolenge esengeli ezala na esika na yango kati na mwango na lobiko Et là, une seule chose eloko doit moko être, c'est que Dieu a établi différents ministères Zambe dans ati l'Église. matomo na kati na eklesia Supposons que quelqu'un ait reçu de Dieu Talana. l'autorité d'enseigner moto azwi kute mpa nzambe mokumba ya et kolakisa d'exposer le conseil de Dieu. mpe kotalisa toli na nzambe Il ne pourrait rien n'exposer s'il n'y avait pas eu auparavant un prophète pour fouiller akokaki le koloba matériel. maloba ngo te soki yambo mosakoli azalaki te Le prophète vient avec la parole. La mosakoli ayaka na liloba disposition. Puis la parole est prise et classée comme il l'a dit lui-même. liloba ezwami etiami ndenge ye moko alobi yango Suspend. Qu'il n'y ait plus de questions. mituna ezala lisusu te Tous les détails aient été résolus. manso Toutes etalisamaki les questions répondues. mituna nyonso to ezwaki biyano J'ai encore un exemple ici. Il y a naza na ndakisa moko awa mais je ne veux pas vous causer de chagrin. nalingi kopesa bino mawa te Montrer nalingi une kotalisa bino situation difficile. maloba moko ya makasi ya makasi Si vous devez prier quotidiennement pour quelqu'un, soki osengeli obondela mokolo nyonso mpo na pour motu moi, ezali mpo na je ngai vous le nde demande directement. nazosenga bino yango na direct na poisa bobondela mpo na ngai Katket a lu ici une parole qui se trouve déjà dans la prochaine brochure qui otangi awa apparaîtra sur avec le titre Le retour de Jésus-Christ. Le retour de Christ. Nous avons déjà utilisé cette parole. le retour de jésus tosoki kosalela liloba Je yango dis, personne nayebi ete makambo nazoloba l'a peut-être dit. moto asili koloba yango Mais si je sais kasi soki nayebi ce que je dis et si je sais que c'est vrai, oyo ngai nalobi nayebi ke ezali solo mpo na koloba yango polele que seuls les hommes qui étaient prêts bobele bato participeront à l'enlèvement. bakobelema bango nde bakokende na konetwama La porte fut fermée e nsima nango ekuke ekokangama et ceux qui n'étaient pas prêts baoyo babelamaki te bazalaki libanda à la porte. On ne leur a pas ouvert. bafongoli bango ekuke Les te croyants ne pouvaient entrer sans vêtements de noces. Ce n'est boye pas possible. Ça okokota n'arrivera na pas. bokonzi na nzambe ozangi bilamba ya feti te Une personne qui est enlevée n'a finalement pas besoin de se demander lors de l'enlèvement soki moto elle sera anetwami aza lisusu na mutuna akomituna te soki enlèvement esalami oyo esala akomituna mutuna wana te ça
habits de noces. okei na bilamba ya feti te ya libala. C'est celui qui nous accuse jour et nuit. Ye wana moto afundaka biso butu moi. Des frères. Afundaka biso butu moi. Dieu Lucifer. Ye Lucifer. Dans le ciel. Ye wana kala azaki na lola. De noces, mais il peut s'habiller d'un blanc éclatant. Akoki kolata pe bilamba ya pembe. Vêtu d'un vêtement blanc, comme l'écrit Paul aux Corinthiens. Ndenge Paul azokoma na mukanda ba Korinto. Aux Corinthiens, Na deuxième épître chapitre 11. Décrit que Satan lui-même se déguise. Satan ye moko abongolaka lokola angelo na pole. Au moment où l'épouse est Kasi tango mwasi na libala netwami est terminé. Il n'a plus rien à accuser. afundi lisusu te. Le temps de l'accusation est révolu. Gonga na bofundi esili. Alors son temps est écoulé. Tango na esili. Maintenant, il veut encore faire quelque chose. Kasi alinga sa likolo mususu. Il ne peut pas entrer par la porte. Akokote na porte te. C'est Jésus-Christ. C'est Yesu Kristo. Ekoki za Yesu. Jean chapitre 10. verset 7. Jean chapitre 10. Par ailleurs. Ye akokote esika mususu. Et le meurtrier. Jean Moyibi. 10, 8. Mobomi. Donc, il ne peut pas entrer par la porte. Akokote na ekuke te. Les lieux là-haut. Ndenge totanga kuna Et likolo. alors, le moment est venu. Ngonge ye. Et la parole, le mot ami, vous pouvez le lire dans le récit de la tentation. Boke kotanga. Peu avant la crucifixion. Na esike azaki komeka-meka. Azaki komeka-meka nkolo kombo ami moninga. Satan était entré. Satan akotaki. Ami. Abengi ye moninga. Frère. Oye kosala nini awa? Jean 13, 27, il l'appelle ami. Jean 13, 27. Il utilise le même mot, mon ami. Alobi na ye moninga. Tu entrer ici. Ndenge nini okoti awa? Matthieu 22, 12. C'est Matthieu 22, 12. Quand celui-là arrive là-haut, au temps de Job, et que le Seigneur lui demande d'où viens-tu? Job 1,7 et il répond Job 1,7. sur la terre, j'y ai fait une promenade. Tango bana nzambe bakomi pa nzambe. Le Seigneur demande, Atuni ye. as-tu vu mon serviteur Job? Omoni musali na ngai Job. Tango azoya pe pa bana nzambe baza. Je n'ai rien pu faire avec lui. Nakosala eloko na ye te. Et Dieu dit, il n'y a pas d'homme aussi pieux que Job. Moto moko te na mukili pete lokola Yobo aza te. Nous verrons alors s'il est pieux. Ya albina mitikanga na meka eso tokomona soko aza peto. Avait une telle confiance en Job. Tellement nzambe aza na confiance na Yobo. Albina kende. Pas touché à son âme. Kasi kosimba elimu na ye te. Oui, Satan peut bouleverser beaucoup de choses. Satan akoki bouleverser makambo ebele na bomoi na yo. Toucher Kasi akoki kosimba motema te. très simple. Alors, l'épouse Mwasi na libala akomi Christ amène l'épouse. Amemi. L'épouse et Satan mwasi na ye. toute son âme. Satan mpe ya ye na mapinga na nyonso. Amènera autant de personnes que Satan en aura arraché, afin que le nombre soit complet pour toujours et à jamais. Akobotola bato Satan amemaki. Quitter dans les ténèbres, Esima cela se passera après l'enlèvement. bakobwaka bango na molili mpo wana ekoleka na nsima na konetwama. Ce qui se passera alors. Et sur la terre, il y aura à ce moment-là des pleurs, Na des mokili grincements de dents. lero wana kolela ezali Nous ne kolia voulons ya pas mine dire cela maintenant. tolingi kolobela ngai awa te Simplement mentionner ce passage. kasi tolobi La Bible elobeli wana a été lu. Que reste-t-il à dire? Je crois que je vais nini m'asseoir. etikali lisusu ya J'ai koloba tellement quelque chose à dire. ndenge na kofanda frere rusi aya koloba. Oui, nous en sommes à la question pourquoi Dieu ne fait-il rien? N'est-il pas encore intervenu? toza na La mutuna question devrait peut-être être mutuna yango oyo autrement. mpo nini nzambe asala lisusu Oui, la question est likamiseli te juste, mais pas mutuna eza du malamu départ. kasi esengeli Supposons que tuna yango boye. les hommes proclament la parole et croient Bato bazotatola liloba na nzambe mpe bato bazondima ce qu'ils prêchent. bazoteya Les auditeurs aussi le croient. boyo bazoteya yango bazondima yango mpe Est tenu envers les croyants de tenir sa parole à leur égard. Si un évangéliste, soki quel qu'il moteyi soit,
J'en ai été témoin, j'ai même atako nani entendu nazali mpe nzeneneke na yango mpe nayoki yango na bomwana na ngai des femmes évangélistes. basi baévangéliste baza Une madame, un tel perché sur de hauts talons. lati talon milai. Je ne sais pas comment j'aurais pu aller à Noël, mais elle l'a fait à Pâques. Ye asalaki yango na Pâques. En tout cas, la prédication était si puissante que beaucoup ont été touchés. Ebele balelaki Des âmes, Dieu a guéri. Zamba bikisaki kasi mwasi oyo atelema liboso na ngai ya Pâques habilité à faire ce qu'elle faisait. azaki na makoki ya kosala azaki kosala. Qui d'entre nous était en mesure de juger cela? Nani na biso akoki kosambisa mwasi wana miracle esalamaki bilembo bikamwisi elebele esalamaki babengi azaki évangéliste. À son époque, et tous ceux qui étaient avec lui, c'est Rollo, Kelpepper, Weinherd et bato tout bazaki na ba frère moko ba Weinherd. C'est une époque et maintenant on constate qu'en Allemagne aussi des évangélistes se sont engagés dans ce que j'appellerais la voie américaine. Mais to moni lisusu ke ba évangéliste mususu na Allemagne bazui bango na banzele ya ba américain. Il y a 10, 20, 30 ans arrive maintenant chez nous avec du retard. Makambo esalami kuna na États-Unis eyepa na biso avec 10 ans 20 ans kasi etali pe biso te Nous demande bobele soki batuni biso mpona kotalisa yango toki kotia makambo na lolenge na biblia ndenge mosusu te soki tondimi ke nzambe atindi mosakoli na ye na sango mpona kokisa mbela na bobimi mpona mwasi na libala esengeli tondima bato bakamemi na molimo mosantu bazobwakisa mosakoli nzambe atindi epe banyati na matambe na bango sango oyo ye amemi bazoloba azalaki malamu na bambula ebele kasi na suka nyonso to abebisi nayoki ngai moko baphrase wana mbala na mbala ndenge nini nzambe akoki komitelemela ye moko ndenge nini akoki kopesa inspiration ya makasi boye mpe na mapambolo oyo biso kutu tozolinga mpe oyo tozolula mpe ndenge nini ekoki kosalama zuka nde batongo bayebi ata ABC te bayebi te ngonga nini tozobika sango nini toza na yango na ntango oyo bato nyonso wana na boningani ya molimo mosantu charismatique baza na yango kasi baza na botatoli ya liloba na nzambe te. En ce qui concerne la proclamation de l'évangile, na kotalisa sango malamu ebele tozana toko kusepela nango te. Les gens puissent venir à la foi, mais je vais le dire comme ça me vient maintenant. Na lingina lobango ndenge zo elangai. Si parmi ces gens, soki kati na bato wana, il y a des personnes, ce qui est possible, soki bato bazali, ils sont destinés à voir bakanamaki de Dieu, bamona kembo na nzambe, vivre et connaître la préparation. Kobika. Dieu aura les moyens. Nzambe akozala na makoki ya kobimisa bango kuna. De les conduire dans toute la vérité. Pota kamba bango na bosolo nyonso. Conduire dans la vérité. Mulimu santo akama na bosolo. Et la parole de Dieu. Wana nde liloba na Nzambe. Vous le dit. Na yebisi bino. Na suka. Ne pourra m'amener là où l'on dit que Christ est ici, Christ est là. Na suka muto komema ngai te epai bakolobete Kristo azali awa Kristo azaboyi. Trouve la vraie parole. La kokene bipai vrai liloba ezali. La parole et à la fin sera la parole. Na ibandele zaki liloba suka pe kozala bobele liloba. Donc pas
pas ici et là. ezali te nakende bipai na bipai mpe solo eza kuna sur terre. Maintenant vient naturellement la question supplémentaire tuna ezokoya que le lisusu juge poserait. Si nous avons la vraie parole, soki toza na liloba solo pourquoi cela ne se produit-il pas mpona parmi nini nous ici? tozomona bikamuseli kati na biso te Là où la vraie parole epai liloba nzambe ezali mpo nini tozomona bikamuseli te me bikamuseli ezali epai liloba solo eza te. nous devons nous poser cette question. esengeli tomituna mutuna oyo Je l'ai dit, nalobi yango je voyais ma tâche namonaki mokumba na nga où je la vois encore jusqu'à cet instant. nazokomona mpe na minute oyo De la nourriture. kokabola bilei oyo babombaki Quand aujourd'hui lelo la livraison d'1 million de papiers est arrivée, c'est-à-dire des feuilles, des pages ou des couches, peu importe ce qu'était ce million de feuilles, et que j'ai vu comment elles étaient transportées, namoni empilées, je me suis réjoui. Cela m'a montré ntango namoni tout ce qui avait déjà été imprimé. bakasa nyonso to ya liloba na nzambe Savent mieux que quiconque tout ce qui est imprimé ici. nasepelaki Vous n'avez peut-être na pas toujours komonaka vu d'ensemble. bapile ya bamikanda ebelebele esalamaki awa Il se peut que pour certains, mpona bamosusu que le mercredi soir, eza bobele mercredi soir le samedi et le dimanche, mpo na ngai samedi na dimanche il n'y a plus rien. eloko moko Il se eza te passe beaucoup de choses. makambo ebele Ce ne ezolekana sont que des jours de réunion. ezali bobele mikolo na bokutani Les prédications sont gratuites. matei elimbolami Dans de nombreuses langues. bakabola yango na bankota ebele. Quand viendra le moment ntango ngongo où le ekoya Seigneur oyo nkolo dira akoloba que la semence a été semée, ke momboto eselonami nango ete kobukanisa ekobuka oyo balonaki ngonga nango ebeti que les gardes, que les sentinelles attendent le matin. Et parfois, j'ai déjà dit au Seigneur, nasina lobi na nkolo souvent, comme dans une prison, lokolo na je prison veux sortir, donc je veux m'échapper. Je nakokima veux en quelque sorte connaître la liberté des enfants de Dieu. nalingi koyeba bonsomi ya bana na nzambe L'esprit, ya molimo l'autorité absolue de Dieu bonzambe se manifeste au nom de esengeli Jésus. emanisama na nkombo na yesu kristo. Car allons encore un peu plus loin. tokende mosika Dieu, si ceux qui n'ont même pas encore reconnu le nom de Jésus, soki baoyo basosoli ata nkombo na yesu te qui baptisent encore sous 3 titres, bazokobatisa bato na mitu misato mikonzo misato 3 titres. Si quelqu'un me l'avait dit, je ne l'aurais pas cru. soki moto abetenga lisolo me na ndimi yango te Me fournissent, même s'ils vont ici et là dans d'autres assemblées, ata bazokende alunga wake kuna alunga ke kuna bisika mosusu le faire. Mais l'un de ces grands ouins a dit, et maintenant, moko na bapakolami na bango monene alobaki l'unité divine à venir dans notre assemblée, dans notre réunion. Et il a alors énuméré dans l'ordre. J'invite le Père, j'invite le Fils et j'invite le alobi Saint-Esprit. bonzambe ekoti na lisanga na biso nabengi tata nabengi mwana nabengi molimo On nsantu commence à réfléchir, non, wana bato bakomi kokanisa non, ça ne va pas. eloko moko ezosimba te. Mais je reviens maintenant à la nazongeli question supplémentaire. na motuna na ngai Si des personnes soki qui bato n'ont pas reçu la signification bayambi du nom de Jésus bolimboli ya nkombo na yesu kristo te ont tant à montrer. Qu'en est-il de nous? baza na makambo ebele ya kotalisa boni biso Et la signification de ce nom, biso bayo le toyebi salut, ndimbola ya nkombo raison mpe lobiko ya nzoto le bien. N'est-ce pas vrai? Qu'a dit Pierre à l'époque? Petro alobi nini Demandé en quel nom et comment tout cela se nkombo nini ce miracle, mabikamwisi nyonso toni esalami na ndenge nini petelo alobi que cela vous soit connu. eyebana na bino banso Du Saint-Hédrin, c'est par la puissance ezali na nguya ya nkombo na yesu de nazareth ke makambo esalami et puis ils ont ordonné de ne plus prêcher en son nom. mpe bapesi mitindo ete bateya na nkombo na ye te. Que des choses trop Bas Saint André. grandes n'arrivent. Est-ce vrai ou non? Oui,
C'était ainsi au commencement. ezalaki bongo na ebandeli. Lorsque ce nom a été révélé, Ntango nkombo oyo efungwamaki figuré à nos frères et sœurs par l'esprit, epai na bandeko mibali mpe basi, à tout prix. C'est pourquoi il est écrit ezalaki na motu ya koleka yango nde balobi tata et puis vers la réponse dans Jean 12. tatola nkombo na yo, Je l'ai glorifié et je le glorifie. kembisa nkombo na yo mpe nakokembisa ngo. Un temps où le Seigneur révélera son nom, Ngonga ekozala kombo kolo akotalisa kombo na ye na lobiko na lisikoli akopesa na bao ya ye nguya na lulenge ekoki na liloba ya Nzambe etatolamaka lisusu. Soki bokutani oyo ememi eloko te kasi bozwami na motema esalami, Nzambe mpe akosala yango. Tozela nazoluka libungo kati na ngai ezali mabe na ngai. Il y a alors deux réponses possibles. Ceux qui ont l'intention humaine disent non, cela ne peut pas venir de toi, tu fais plus que quiconque n'a jamais fait les autres. Cela pourrait être le ozosala koleka kutu bato nyonso bamosusu mpe baepesi ya nowe ekozalaka erreur na ye. les autres qui sont responsables. Ozokosa obe bamosusu nde baza baresponsable Très différentes. bato na bato bakolimbola ndenge na bango. Nous n'avons qu'une seule tâche. Awa toza na mokumba obele moko Ce que dit l'Écriture. kondima oyo likomi elobi Compter sur le fait que Dieu a kotalela sa parole. Nzambe akozala nsima na liloba na ye Faire partir de ceux, kozala selon Matthieu 7, na etuluku verset 21, na bato oyo kolalisa Matthieu 27 Seigneur, Matthieu 7 n'avons-nous pas tolingi kozala na etuluku na bato wana te. et puis ils énumèrent, Kolo énumèrent, et tosali na kombo na yo le te. Seigneur dit, Kolo je alobi ne vous connais pas. nayebi bino te. Vous savez très bien que si j'étais ici pour la première fois aujourd'hui, soki nazelaka mpo na mbala ya yambo peut-être pas vu auparavant, quand on a vu soki quelqu'un bomonaki ngai te liboso te, connaissance, alors awa toye koyebana je le connais. nde oyebi ke okoloba ete nayebi yo, mais soki oyebaki ngai te okoyeba ngai te. Connu. J'ai fait sa connaissance. Nasali boyebi na ye. Je ne peux pas dire que je ne te connais pas. Soki oyebaki ngai te okoloba ete nayebi yo te. Dis à ces gens, Akoloba na bato wana vous qui commettez nayebi bino te, bino baza kosala lisumu na nko oui, motema ekenze, vous qui commettez l'iniquité, c'est bino baoyo bozosala lisumu na nko enfreindre la loi. wana baza kobebisa mobeko. Transgression de la loi. Le mot iniquité veut dire en fait transgresser la loi. Iniquité ini koloba kobuka mobeko. Nous ne pouvons pas approfondir la question pour l'instant. Kasi tokotela motindo na mutuno wana te. Pas menti, ils ont dit Bato wana bakosaki te, balobaki polele tosala bikamusele na kombo na yo te, de grands exploits. tosala makambo minene na kombo na yo te. Il laisse tout tel quel, tout est vrai, tout est juste, tout a été prophétisé. Nyonso basakolaki. Et pourtant il dit, je ne vous connais pas. Nyonso basakolaki. Sokande alobi nayebi bino te. Principalement notre époque. Ezali na eleko na biso oyo. Vraiment distinguer, ne pas Ndenge se nini? fier à ce qui est visible. Tomipesi na oyo tozomona te. Déjà dit ici, l'un des plus grands évangélistes américains, Moko munene tout de passe évangéliste avec un homme, alobaki jambes coupées au-dessus des genoux. Et comme je connaissais quelqu'un qui le connaissait bien et qui était dans la mur, lokolo namonaki bikamusele américain asalaki il avait fait réaliser un film truqué. asalaki film moko truqué Et lui demande quelle taille aimerais-tu avoir. mpe azotuna mutu wana alobi neke tai nini olataka tai nini olingi olata. Nazokanisa yango lisusu malamu te, mais tala biloko en 1973 tala bikamusele yango ya lokuta 1m73 mutu wana aza 1m73. Donc bakotongela yo pantalon na lolenge wana comme ça yo
bien sûr, ngonge kozala une très grande onction, yo avec des alléluia. Alléluia ya minene kosalama yo kotelema. Il impose les mains à cet homme. Ati maboko na mutu wana L'homme tombe et se tient debout. Et puis sima telemi na makolo na mibale. On avait déjà enfilé le pantalon avant. Basi balatisi pantalon liboso. N'est-ce pas? Bomoni. Alors on voyait le pantalon flotter, on pouvait... Tozomona pantalon ezoko tepa tepa. Ça pendait, n'est-ce pas? Ça pendait si joliment et soudain il n'y avait plus de flottement. L'homme donc omoni mbala kaka moto atelemi. Des gens là-bas venaient du sud de l'Amérique. Bato ebele bautaki na sud de l'Amérique. Puis du nord. Bamonaki likambo munene. Les acclamations étaient si fortes qu'on aurait dit que le Messie était entré à Jérusalem. Baganga ki koleka pe bakalisa que le Messie a continué à Jérusalem. Je ne trompe pas les gens. Je fais que aider Dieu afin que natuni mutu wana pona nini ozokosa boye mutu apesi ngai yano naza nde kosunga nzambe. Que pouvait-il répondre? Cet homme est décédé depuis longtemps. Mutu wana kufa yano nini akopesa ngai. Depuis plusieurs années déjà, mais je ne peux pas m'habituer à tout ce qui se fait là-bas. Nakoki komesana na makambo nyonso to bazosala makambo na mabe ya lokuta bazosala o miracle. Cela ne correspond pas à la parole, cela ne correspond pas à Dieu. Bato wana bazote liloba na nzambe te ekokani na nzambe te. Ce sujet dans le sermon sur la montagne, le Seigneur fait briller son soleil sur les bons et les mauvais. Kolo angengisaka moi na ye likolo na bato malamu pe bato mabe bayenge beni pe na bato bazangi sembo. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Le même esprit sur toute chair. Le temps de la grâce, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vous les reconnaîtrez à leur fruit. Un fruit biblique. La chose a été biblique. L'autre passage dans Hébreux 6, la pluie qui est tombée dont les hommes n'ont pas profité, n'a rien donné. Rien. Hébreux 6, verset 8. Même la pluie qui tombe vient produire si la semence ekobota mbumate soki momboto na liloba elonamaki na yambo pote basopelango mai bongo epesa bomoi soki momboto eza te soki momboto ezaki na mabele te ata ebela mbula ekosala eloko te. Il n'y aura de récolte que là où l'on a semé. Ekozala bobele epai momboto elonamaki. Que nous récolterons ce que nous avons semé. Si nous voulons maintenant produire une épouse comme récolte, et c'est le commandement de l'heure, du moment, alors nous devons lui donner la parole de la promesse. Elle en vit, c'est sa vie. Pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Parole de promesse, nous avons l'esprit de la promesse et nous sommes des enfants de la promesse. Nous l'avons lu plusieurs fois ici. Alors, nous continuons à avancer dans la foi. Nous avons fait et continuerons à faire. Quand nous aurons fait tout ce que le Seigneur nous dirons encore avec sincérité. Nous n'avons été que des serviteurs. Luc 17, verset 10. Même pour agir, accorder sa grâce. Même nous ne serions pas capables. Maladroit ou quel qu'il soit. Rien faire. C'est vrai. Donc, s'il accorde sa grâce, quelque chose alors dans la mesure où nous le faisons selon sa parole. Na lulenge esengeli tosalela ngo kolandisa liloba na Nzambe. Tout
ce que Dieu lui avait ordonné. Ye amonaki o nyonso tu Nzambe apeseleke mitindo. Des dispositions. Dieu l'a instruit. Nzambe atalisaki ye. Exactement comment construire. Akutalise ndenge nini esengeli Moïse kotonga. a fait tout ce qui lui avait été montré sur la montagne. Alisalaki nyonso to Nzambe atalisaki ye Mose. Il fit selon la parole du Seigneur. Asale nyonso kolanisa liloba na nkolo. Que devons-nous faire? Devons-nous nous relier à une cause quelconque? Biso tosala nini? Tokende komipesa na eloko songolo pakala. Ensuite, Te. en disant, oui, peut-être que Dieu est ici. Ntango mosusu Nzambe aza awa. Tolobaka bongo. Ntango mosusu Nzambe aza awa. Te. Nous demanderons, peut-être que Dieu est là. Non, Ntango mosusu Nzambe aza ce te. n'est pas ici. Dieu est là. Tokotambola bongo te. Nzambe azali bipai liloba na ye eza. Un livre que j'ai lu dans ma jeunesse. Mukanda natangi na bomwana na ngai. Appelle-moi et je courais. Benga ngai epi nakokimela epa na yo. Bien, il y a ici quelques très belles citations. Les jeunes devraient les lire. Maloba eza kitoko awa. Vaut aussi pour nous dans le domaine spirituel. Si le Seigneur nous a attirés, Soki nzokola biangi biso. que le suivre. Tokoki kokolanda ye. 1 verset 4. Et qu'est-ce qui Timothée est 4. écrit? Ton nom est comme un parfum Kombo na yo. répandu. C'est pourquoi Eza lokola les parfum. vierges Cantique des Cantiques 1 verset 3. Cantique na Avez-vous Cantique. déjà lu cela dans la Tosi Bible? totangi yango. Oh oui. Cantique na Cela ne Cantique. se trouve pas dans le livre de Nicodème ou dans les apocryphes. Eza na mukanda ya Nikodemu te ni Cela se trouve apokrife te. ici dans votre Bible, oui, c'est vrai. Awa na Ton mukanda na nom est biso. comme un parfum répandu, c'est pourquoi les vierges Kombo na yo. les sages t'aiment. Ezali lokola parfum. Epalangani yango wana bato bane bazolinga yo. Tout est là, tout est là. Nyonso eza On wana. continue dans cette voie. Mais je voudrais peut-être encore dire une chose afin que tous sachent que nous sommes ouverts à tout Nalingi naloba ce lieu. po bato nyonso Et bayeba. si Dieu Biso to est qu'un évangéliste tolingi qui bato a banso. beaucoup de succès dans la prière pour les malades vienne ici, pensez-vous que je serais inquiet? Bobanzi ete soki evangeliste moko azali na nguya mpona bato maladi bokanisi na oyoka mawa soko aye Nous faire notre propre opinion. wana moto akomisalela likanisi na ye Nous moko. avons plus de chances de convaincre les autres Biso toza na makoki ya koconvaincre ebele bato na bosolo. de nous convaincre de leurs choses. kasi tokolingi te À ce sujet, toza na posa mutu te mpona makambo ya boye mutu na nous mutu revendiquons ici un monopole pour nous-mêmes. tozoloba te ke Dieu a un évangéliste. soki Nzambe amemi biso Et en évangéliste particulier celui qui est devenu très célèbre oyo ekomi célèbre grande tente en Afrique du Sud, kuna na Afrique du Sud en Zambie, mpe na bazambi et où étaient-ce encore? wapi Des lisusu milliers de personnes se sont effectivement ebele na bato rassemblées et c'est basanganaki le cas aujourd'hui eza lokola lelo mpe parmi la population kati na bato noire. ya bato moyindo Prêcher la ntango parole. européen azoya Il dit que les aveugles verront, que les boiteux marcheront. alobi ke bakatani bakotalama bakufeli miso bakomona baza koannonce yango basali bapublicité À l'avance, cela devient le sujet de conversation ekomi masolo dans tout le pays. Et na les mboka foules nyonso les tu bakomi foules kobeta masolo na ton film, les Européens qui ntango bazofilme makambo nyonso tu connaissent les wana rassemblements de baeuropéen 50 ou 60 bayebi bosangeli na bango ya 40 45 stupéfait de voir bazokamwa masse ndenge nini ebele ya bato ya mwindu boye centaines de milliers ebele na de bato bazoya mpo bayoka makambo pourquoi cela ne bazoloba ke pas mpona nini wana ekoki kosalema awa epai na biso te na Europe. inviter ce grand évangéliste Bobenga kaka évangéliste ya monene wana personne oyo asangisi 100 000 personnes wana invitez-le bobenga ye mettons la chapelle à disposition tokotia eteyelo verrons les annonces mpo na à ye condition qu'il ne soit pas question d'argent. na lolenge kasi ezala likambo ya mbongo Nous te imposerons quelques conditions. tokopesa ye kaka bakondition moke Il ne faudra pas d'argent. azosenga mbongo te La proclamation. na bobele oyo etali kotatola liloba na Nzambe ateya yango kaka Sans chacun libre de totiki prêcher. moto na moto ateya Nous ne voulons simplement pas que la cause du Christ soit tolingi teke mpo na ntina Kristo mbebe ya na esika oyo sincérité doit régner. bobele solo awa esengeli eteyama Que Dieu guérit les malades. tondimi ete Nzambe abikisa bato ya bokono Demandez qui donnera 100 marques, qui donnera 500, qui donnera nani akopesa 100 mark nani akopesa 1500 mark
5000 mbongo wana eza na mutuya te. Qui a été vraiment établi par Dieu peut croire que Dieu touche le cœur des gens et que moko te atiele kotiama na nzambe po te nzambe asimbe mitema na bango bapesa bambongo wana. Un pistolet sur la poitrine d'un frère et lui écrire. C'est une façon de parler. Je ne viendrai qu'à la condition qu'il n'y ait pas de mendicité. Nakoya kaka soki kobosengisengi ya mbongo esalama na miso na ngai te. Soit nous sommes des Balaam, ou toza ba Balaam bato lokoso mbongo, ou bien toza ba Balaam te. La Bible dit que les gens Biblia elobi vendaient leurs possessions qu'ils avaient en trop. Bazaki koteya na biloko nyonso bazaki nango ko ebele pe bazaki komema ngo na makolo ya bantoma. Une seule fois qu'un apôtre soit allé quelque part pour collecter l'argent. Et lui était ce que moko te ke ntoma ke esika songolo pona kongola ka bambongo. Complètement dans la programmation, dans la pratique. Esengeli koteya liloba na nzambe na makambo manso. Soki bongo tokotika nyonso tuna maboko na nzambe wana akumisa mazala nzambe ye moko. Amen. Totelema tosambela elongo po ngongesi epusani. Tata wa likolo tozongisi matondi na motema na biso mobimba liboso na bozali na yo ya bule. Totombeli yo mpona pole otalisi biso oyo eza kongala na esika molili. Matondi mpona emoniseli nyonso opesi biso mpona botalisi ya solo opesi biso onkolo. Toza na bosengi longola oyo ezokabola biso na yo, oyo kokreye mbeba entre biso na yo, longola yango nkolo. Tatola liloba na ndenge ezalaki na ntango bantoma na bikamuseli mpe na makambo minene. Moteleme Kristo aza koba na kosala ndenge oza kosala ntango wana. Tozozela yango, tozongisilo matondi ete yo kosala yango. Kumisa kombo na yo. Nous n'avons pas suivi les dieux, mais c'est à toi. Tolandi banzambe te. Dieu vivant. Tolandi nzambe oya bomo. Prêtez l'oreille. Yende to semboli matoi na biso. Que nous croyons et en toi. Pe tsalete tondi mela yo et pas nous to sana confiance. Et de toutes les manières au Seigneur. Na lolenga nyonso tonkolo. Rétablissement de toutes choses soit effectué. Bozongisami na mate nyonso esalama. Je rétablirai toutes choses. Olobi okozongisa manso. Remercions pour cela. Tozongisilo matondi pona yango. Prophète, s'il y a une promesse, soki elaka ezali, nous avons été privés injustement. Ete toboyi kozwa yango, revendiquons à juste titre. Kasi tozosenga yango. Alors nous pouvons l'exiger. Boye tokoki kosenga yo yango. Na kombo na Yesu Kristo de Nazareth. Esala mabongo nkolo. Zele bongisama pona nkolo longola bambeba nyonso tu na nzela. Nkolo pesa na basali na yo makasi ya kotatola liloba na yo. Pesa biso banso ngolu na koyoka ozotatola oyo eteyamaki obikisa opambola. Amen. Obatisi biso na moto mpe na molimo. Amen. Kala mingi bosangani na bareunion biblique tobanzi tomoni te suka ebelemi. Le soir est venu. Pamba te poko ye zala na biso pesa biso lipa. Tiens le repas avec nous et zwa lipa na biso pambole biso banso
souviennent de nous dans leurs prières. pambola pe bao bazobanza biso na malombo na bango Ceux qui sont dans le besoin, na boyo baza na baposa prière, toutes les requêtes. Au zo Seigneur. malombo nyonso tu nkolo nkolo na nguya Toi-même, ton chemin, yo moko sala nzela na yo na libota na yo qui sont ici, biso boyo toza à awa ta disposition. toza bobele mpo na yo Te amen consacrons ce lieu, To- afin que ton nom tombele soit esika oyo glorifié d'une ete manière nkombo na yo ekumisama na lolenge ya koleka doute, de tout doute. Seigneur, longola tembe nyonso est digne, tu Okoki. es digne. okoki À toi soit l'honneur epai na yo et lukumu l'adoration mpe masanzoli pour l'éternité. mpo na seko na seko Amen. amen